Tusamba. Ensambu zange mfumu wetu Yesu Kristo, yozola kwa kitata nzambi wase, yo untwadi kwa kitata mwanda wavelela, bika wakwa masikilanga munaito tukwa ya kwa yelevu. Se ye mwani tata mwanda wavelela. Amen. Onkombo ya tata ya mwana pitata mulimo santo. Solo lelo tuzali na date ya le 20 mai na kati na lingomba ya tata mulimo santo na papa Simon Kimbangu banda 1921 liloba na ye te makambo nyonso oyo ekosalama na kombo na ngai na kombo tata molimo santo référence na kati na Bible. Soki totali Bible elakisi ete mabondeli yango baprograme na biso nyonso oyo ezali ete baevenement oyo ya kati na lingomba ezokobandaka na ntango nyonso na mabondeli. Donc kilte ekozalaka mpona kozongisa makanisi na mokolo wana likambo nini yango nde ezalaki. Yango tomoni ke lelo oyo toye kokota na kati na ndako ya Nzambe, tobandi na banzembo, toke na mabondeli, mpe na tokoti na kati na Bible maye oyo ba référence batata batikili biso bapesi biso. Solo mingi toyebi kaka ete le 20 mai ezali mokolo ya ba apaki, toyebi te na ntango wana mpona nini bapesaki biso date ya le 20 mai tozali kososola te. Soki tozali kososola malgré ba difficulté, kasi date oyo lokola tata mokonzi ya bule papa Simon Kimbangu Kiangani apesi biso batata, malgré ba difficulté nde tozali ya kotonda awa, nde tozali ya kotonda wana topesi lokumu makasi na koreki ndenge bosorganize eke tosali sensibilisation biso batata ya koreki tomata wana nde modele na biso tokolanda biso na bamouvement nyonso oyo tozali na kati na lingomba. Ndenge totangi na badiscours, ndenge toyoki na message ya papa de la ville, pasteur de la ville sainte, soki biso nyonso na bakoral tolandaki modele oyo koreki asali na mokolo lelo, nde tozali ya kotonda awa na kati na ndako ya Nzambe biso batata, pamba te na bamouvement nyonso batata bazali. Donc toyebi yango ete année prochaine, l'an 2025, biso baresponsable ba mouvement ba choral tokosensibilize batata po ete toya kotondisa Yelusalemi, kotondisa kaka te mpona ko ete bamona biso, kasi na mukumba
makasi oyo batata batikeli biso na botongi Yerusalemi pe awa nde tokoya kozwelaka nde mapamboli tozali na badifficulté nyonso toza na yango tosengaka na biso na bandako esika tokozalaka. Tata Nzambe mpe Nkolo Yesu Papa Simon Kimbangu bapimelaka biso te, bakopesaka biso kasi na awa ozwi ngonga ekoye okotia makolo na yo awa na kati na Yerusalemi ezali ndenge mosusu na ntango tokobengaka bango esika tokofandaka yango oyo maloba ya Tata Molimo Santu na Papa Simon Kimbangu Kiangani po mutuna aza kotuna biso kosi batata bamati mingi kasi totali tomati te. Année prochaine ezali devoir ya biso baresponsable ya bachoral bamouvement baassociation ete tolamusa lisusu batata mpona korespecte date oyo ya le 20 mai. Solo ndenge batata bateyi biso ntango bazalaki na banzoto toza na yango, bateyi biso mingi. Likambo tokoloba mpona le 20 mai Papa de Angenda abandaki koloba ntango nyonso eke yambo Papa Simon Kimbangu akokokende na Lubumbashi ndenge bakomaka na le 3 octobre kuna na Mbanza Ngungu. Ayebisaka bango apesi bango baresponsabilité oyo apesaka bango banda Papa Kisolokele Papa de Alunga na mpe ye moko Papa de Angenda Kotima malgré na baage wana bazalaki na yango me atikalaki koyebisa bango makambo ndenge nini bakotambwisa na kati na Lingomba koposana te totia Tata Nzambe liboso pe na ba responsabilité oyo Papa Simon Kimbangu atikaki kopesa na Mama Mwilu bana bango oyo bana nayebi te eza bana mike me nalingi encadrement makasi na bana kotika bango te bakota na bagroupe oyo esengeli te malgré ke baza bana même kosakana ya pamba bakende kosakana na ninga na bango ndenge tokozalaka na bamboka ezalaki na bajeu oyo ezalaki autorisé na bapapa na oyo mpe ezalaki autorisé te na bapapa yango toyebi ete Papa Mfumu Alongo Papa de Angenda Kotima ayaki kolongwa na maboko ya Mama Mwilu na age ya 15 ans na 1933. Papa Kulu tukuna na boma ntango ayembi Papa Mfumu Alongo akotisi kelasi na Papa Mfumu Alongo. Spirituellement bakelasi na bango ezalaki vraiment accéléré. Tala na 1933 wana Papa de Angenda akomi na boma na maboko Papa Kisolokele. Papa Kisolokele akotisi Papa de Angenda na classe. Kasi na le 20 mai 1939
papa dengenda si asilisi kelasi mpe bapesi ye mosala na leta. Totala écart ya 1933. Combien de temps oyo papa dengenda atangaki était le 20 mai 1939. Engagé dans l'État, continuer na musala et apprécier musala na ye badaki kosala. Donc si ezalaki spirituellement de na mwa mibu wana asalaki soki 8 ans wana ya koyekola de l'État, akoki kopesa ye musala te. Kasi nini ezalaki wana la spiritualité yango bapapa baza kosenga biso batata tozala makasi na spiritualité parce que tozalaka baresponsable. Alors pendant la 1939 wana papa yangenda bandi musala na ye na kati na l'État, azalaki très apprécié na gouvernement belge. Alongo eboma ake Mwanda Tshela Kinshasa ti akendaki kosala na Kananga. Kasi dans le 20 mai 1959, ibana kiti alingi kobanda musala ya tata nde kodémissionné te, mais ake kodéposer lettre epai ya leta eke na kosala lisusu te pamba te nalingi nabanda musala ya tata. C'est vrai, po ete bakoka kotika ye, l'État atika ye, po ete bapesa ye nzela alongwa na musala. En tout cas, vérification ezalaki makasi. Nini? Likambo nini? Peut-être salaire. Kalobi te salaire te, pe ngonga nanga esi ekoki. L'État pour atika ye ezalaki mampasi. Bon, okoleza musala ya tata na yo ndenge boyokanaki, eske okoki kosala te ete oza kosala musala na yo mpe awa na l'État soki toza na posa na yo okoka koya te. Soki nasali ndenge wana nasangisi misala mibale, na oya tata na oya l'État ekozala mpasi. Na papa Mfumalongo ndenge alobelaka yango kwe tata papa simuki mbangu ntango ayebisi eke ngonga ikoki na bonzoto ekomonana ete kuna nazali kozwa mbongo ebele. Mpe papa dange nalobaki yango ete na ntango wana mbongo ye abandaki kozwa na l'État elekaki salaire ya bafonctionnaire nyonso ya mboka Congo Belge. Na ndenge nini azalaki trop utilisé na bakonzi na ye, surtout na gouverneur général na poste oyo azalaki na yango ete ba recette nyonso ya ba frontière ya mboka, ba recette nyonso ya ba frontière ya mboka, a immigration bisika nyonso wana nde ye mutu azalaki recouvreur na ba limite nyonso ya bamboka. Ntango wana ba Rwanda, Burundi, bisika nyonso wana ezalaki contrôlé na ba Belge
ye akubaliaki kokoma bisika nyonso wana. Donc soki na bunzoto ntango mosala ya tata eye nde alingaki koloba ete papa na mosala oyo nazali na yango ya mboka ekozala na nga mpasi, kasi atikaki makambo nyonso wana, atikaki na makambo nyonso wana. Mpe na 1960 ntango na 1959 papa diangenda atiki mosala na leta. Na 1960 lingomba si ebimi libanda, lingomba ezali na pasi, bato bakosala na kati na lingomba bazali te. Bapapa bango nyonso misato bafandaki ndenge nini tokosala. Liloba na bango ete tosengi na batata bavolontaire oyo bayebi misala, oyo bayebi musala, ezala na kati na administration, ezala na kati na enseignement, ezala na misala ya maboko, batema malamu, batata ya mitema malamu baya kopesa biso maboko mpona kotombola lingomba ya tata Molimo Santu. Batata bayokaka likambo wana bamipesaki. Oyo bazalaki na basosiete minene minene batikaki misala ndenge papa diangenda atikaka musala na le 20 mai 1959. Bazalaki na baposte ya malamu, kasi na kondima na bango balandi liloba oyo bapapa balobaki bango nyonso misato, bazotala assistance spirituelle. Bakanisi susu bambongo bango na bango te, bamipesaki surtout na kati na enseignement. Batata oyo bazalaki na baposte minene minene, kasi batiki misala nyonso na bapose bademission bisika babandaki kosalela. Me basalaire bozozwa eza ya malamu, me mpona nini bolongwe na mosala tokoki kosalela nzambe na biso po lingomba na biso esi eye bapapa balobi tokoki kosalela po bino moko bato bolongwe tokopesa bino mbongo te o ba arriere o banini o bolonga na bino wana sans être payé comme bandimaki. Batata mingi oyo bakimbangiste, bamama mpe bazalaki bakimbangiste, kasi baboyi mabala. Aza mondimi me abomi libala mpona nini? Tata alongwe na musala, amipesi na musala ya tata Nzambe. Yango lelo oyo papa Simon Kimbangu Kiangani aza kosenga biso na biso batata, bulembo oyo euti wapi? Tala batata ya kala ndenge basalaki na bafonction minene minene, ba salaire na bango oyo eza kosunga mabota, me batiki bamipesi na misala ya tata Molimo Santu. Awa mpe bamipesaki lingomba ekofutaka te. Au fin du mois mbongo ezala lingomba ekofutaka te, ndenge babandaki kozwela, kasi basiportaki. L'essentiel eke bamama oyo bayaki koresiste
kolata na bango mpe ezalaki kaka ndenge batata bazalaki na misala baza kolatisa bango eloko mpe ya kolia na ndako ezali kozanga te na bikateli mpe babandaki kozangisa te. Yango tokoyokaka eke na batata ya kala bapapa batunaka bango mpona kotonga lingomba tokoteka baveste oyo tozali na yango bandimaka baveste mpe oyo kitoko bamisombelaki ntango wana bazalaki na misala amoni elamba esepelisi ye asombi abombi na kati na ndako ata alati yango te me abombi kaka po esepelisi ye nazwi salaire na salaire oyo malamu nasomba elamba soki mpe amoni mibale asombi baveste yango wana nde etekamaka basini ba 1960 wana batata ya ntango wana bamipesaka esalamaka ndenge wana me oyo bulembu ekoti na biso batata mpona lelo malamu tosala makasi na mabondeli po ete tozonga na esika wana oyo batata kimbangiste bazali kotangela biso. Yango tokokende busika mingi te bachapitre nazopesa bakotangela biso yango nde papa Mfumwalongo papa Dengenda Kontima atangelaka biso na le 20 mai 1989 wana ezalaki na ntango ekomi pene po ete bakoka kozonga na Kinshasa. Pour le 20 mai 1989 ekutaka bango nanu awa yango napesi nzela na papa de la ville akoka kotangela biso bachapitre wana opesi bachapitre yango mpe otangi okopesa na explication te kasi opesi otangi kaka soki mpe makasi ya kolala ya kopesa explication moke kokende molai te mpe malgré toye mingi te kasi libanda apesa kozela biso na botongi Yelusalemi pamba te toyaka awa na kati na Yelusalemi mabondeli mpe misala papa de la vie na pesi nzela. Na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo bachapitre oyo papa apesili biso ndingisa tokoka kopesa pe totanga yango oyo papa Mfumwalongo papa Dengenda Kontima atangisaka na le 20 mai 1989 ya liboso mokanda ya Ezaïe namoni zwa nano bibili e papier na yo soko oza na bible te zwa papier tokopesa nano bachapitre nyonso bongo tokobanda kotanga ngo. Chapitre ya liboso Ezaïe to Yesaya na chapitre 11 verset 1 à 16. Esaïe, chapitre 11, du 1er au 16e verset. Chapitre Yami Balé, 1 Corinthiens, Wandhete Wakolinto, Wandhete Wakolinto, to 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 17. 1 Corinthiens,
chapitre 9, verset 17. Oyo ya misatu, toujours na 1 Corinthiens, na chapitre 15, verset 33. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 33. Yasuka kaka na 1 Corinthiens, na chapitre 16, verset 15. 1 Corinthiens, chapitre 16, verset 15. Ndenge papa alobeli yango, nde tokotanga chapitre ya liboso. Toyoka oyo mazali kuna, yo soko ozali na Biblia na yo ya français, simba yango. Yo ozali na Biblia na yo ya lingala, simba yango. Bandeko na biso ba Swahili pe soko ozali na Biblia na yo ya Swahili to ya anglais, ya Chiluba to ya San Salvador, simba yango. Ngai nazali na Biblia ya Kikongo, komisa tokende nzela moko. Muzola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela, munzila zazi nene tutengi Mesia ye kimfumukiandi kia yenge. Mesia ye kimfumukiandi kia yenge. Donc à partir du verset 1 tina verset 9, il y a Ésaïe 11. Verset 10 tina verset 16, Yahvé sikavutula bantu bandi basantu kuswa. Muzola kwa se ye mwana etata mwanda velela. Buna musinza kia Isaïe monamena nsasila. Vala dinatuka mumyanzi myandi dinabuta mimputu. Vayandi peve ayave yinasikila. Peve yanduenga ye yadiela. Peve yanduengoso ye yangolo. Peve yanzailu ye yavumi kia Yahvé. Sikakala nienzi muvumi kia Yahvé ye kana kongudila bonso bumonanga meso mandiko. Vozenga bonso buwanga matu mandiko. Kanzi mulunungu sika kongudila bamputu. Mumasonga sika zengila babumpombo vantoto. Yandi unapanda ntoto munkawa nwandi mumpeve akobabiandi sikavonda bambi. Lunungu lunakala mponda luketo lwani yekinkuikizi ponda munitu ali. Buna mevwa manakala vakimosi yebana bamameme. Ngo zina labalala vakimosi yebana bankombo. Bana bangombe yenkosi zandwenya yebulu byavuluka binakala vakimosi yefintaudi ntaudi fina byotwadisa. Ngombe za kento yeba ulusu banadia vakimosi. Bana bau bana lambalala vakimosi kosi zinadia bititi bonso bangombe. Mwana uyemanga unasaka na vanua ukalanga nyoka ya mbalu.
ye mwana wa yemuka una koko kwandi vanluka mbidi kabana bivisa vobunga mumongo andi wamvimba wanlongoko kadi mtoto unazala kwa nzitusu ayave bonson langu uzaidi mumbu. Verset 10. Bunakala mulumbukina vomunsasila mwanze a Isai inakala bonso dalapo kya makanda ye makanda mana kuntomba ye fuma kyandi kya mvundulu kinakala kya nzitusu. Mulumbukina mfumu unalambula koko kwandi ndambula ya nzole muvutula nsadilila abantu bandi bana sadilila mu Asilia, Ngipiti, Patalosi, Ethiopia, Elami, Silali, Amati, Yensizambu. Buna sika zangula dimbu kwa makanda, sika yonzika bakubwa ba Israeli, basansukuswa ba Yuda, sika yonzika vakimosi tuka kunsukazi ya zantoto. Buna nsoki mya Efraimi minalembwa yentantu mya Yuda minafukuswa. Efraimi kanavua Yuda nsokiko Yuda kanampe fuemina Efraimiko. Buna banasiukila vavembo vya Bafilisteya kuweste vakimosi banatana bana ba este bana lambula moko mau mu Edoni ye Moabi ye bana ba Amoni bana kubatumamana. Verset 15. Buna Yave unabunga mvanga mbu a Ngipiti mutembo kyandi kya ngolo sikalambula koko kwandi vanzadi ye banda yo yakala mila nsambolya yes sabukisa bandu ye nsapatu za yuma. Bonanzila yinakala kwa sadilila abantu bandi bana sadilila mu Asilia bonso bwakala kwa Israeli mulumbu kika katoka munsi Angipiti. Tokei munkanda wa tete wa Korinto, kanda wa tete wa Korinto chapitre 9 verset 17. Kanda wa tete wa Korinto chapitre 9 verset 17. Tutengi muzola kwa seye mwana itata mwana velela. Kadi voivanga ngabo mulwami lusolo buna ngena nsendo. Kansi voka mulwami lusolo ko isalanga mudiambu dia kikesa kiyasiwa. Tutengi diaka kadi voivanga ngabo lo buna ngena nsendo. Kansi vo kamulwami lusolo ko isalanga mudiambu dia kikebi kiyasiwa. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 33. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 33. Kaluzimbuku suandiko kikundi kiambi kibivisanga fubya mbote.
tutengiliaka kaluzimbu swaniko kikundi kiambi kibivisanga fubia mbote. Tosilisi na 1 Corinthiens 16 verset 15. Luzimpangi luzeivo nzo a Stefani i ntekili mu Akaya yevo bakivana musadila banlongo idiao ya lupombilila. Luzimpangi luzeivo nzo a Stefana i ntekili mu Akaya yevo bakivana musadila banlongo idiao ya lupombilila. Na kombo ya tata ya mwana pe tata Mulimo Santo ndenge papa auti kosenga na biso ke tokoki kolimbola atamuke. Na kombo ya tata ya mwana pe tata Mulimo Santo na banza biso nyonso toyebi poso oyo tozali na yango, poso oyo tozali na yango. Na mukolo ya poso tozali na mbotama, mbotama ya nkolo Yesu. Nkolo Yesu yambo azonga epa ya tata na ye na boyei na ye ya mibale, apesaka message epa ya bayekoli na ye ete na kozonga na kombo na ngai ya sika. Makambo yango toye komona yango na mokanda ya Apocalypse de Jean, kuna nde aye kopesa kombo na ye bolongidi, accomplissement. Nde na poso oyo tozali na mbotama ya papa ya lunga na kiangani. Ye papa ya lunga na kiangani azali nani? Mwana ya mibale ya papa Simon Kimbangu na mama Mwilukia wana. Papa Simon Kimbangu Mulimo Santo. Soki totali na musika kuna bazali koyebisa biso ete nkolo Yesu Masiya mwana ya David Isai nde na sushi ya Isai, c'est-à-dire sushi ezali nini? Kisinza tangu bakati nzete mwa morso oyo etikalaka na mabele, yango wana babengaka sushi, yango wana biso tobengaka kisinza. Nde a partir ya barasine ya morso wana ya nzete eye kobimisa nzete ya sika. Nzete wana ya sika yango nde babengi sasila. Na banza le 6 juin to mwana mososo lelo tobengi papa ya lunga na kiangani. Epai na ye nde atondi na mayele, atondi na bwanya. Salomo ya sika, Salomo ya sika ye moto ye kobotamela biso. Balobi ye akojije te ndenge ezali komona miso na ye. Akozala très juste na jugement na ye. Akozala juste. Do akotala elongi te koyebisa ye te ke akasi ngai nazali mwana nkasi to ngai nazali epa na ye bongo te. Alors tangu toye kokita na verset 10 kuna basi ye koyebisa biso
ete nsasila wana akotelema ndenge dalapo ezali. Lelo oyo tongo pokwa lokumu ezali kopesama epai ya Tata Molimo Santu sasila. Nutale bandeleto muya utosundila. Nutale bandeleto drapo oyo ezali kopepa na Yerusalemi sasila. Ye aye po ete asangisa biso ndenge tolandi yango kuna na chapitre 11. Tala susi Tata Molimo Santu azalaka na yango, ayaki koyebisa biso bandeko na biso oyo bakenda bowumbu na Amerike. Aye meme koyebisa biso ete baweyi bakozonga biso nyonso akosangisa biso. Baweyi meme bakozonga. Kai na yo position nini tozali kozelela likambo yango? Position nini tozali kozelela likambo yango? Yango wana baye koyebisa biso kuna na mukanda ya 1 Corinthiens. Mutu akosa biso te. Mutu akosa biso te. Kamaradi ya mabe oyo azali kopesa yo batoli ya mabe azali ennemi na yo. Alingi yo te. Tala biso batata na tina ya masengine ya mabe lelo bisoyo. Lelo bisoyo. Me esengeli tokima bakamaradi ya lolenge wana. Tokima bango biso nyonso toya epai ya Tata Mokonzi ya Bule mvanya moyo sasila oyo akosangisa biso. Bayebisaka biso tango nyonso mabota nyonso tokoya kaka awa na Yerusalemi. Lobi biso nyonso tolandaki message ya Papa Mfuma Long. Banzembo mibale oyo ayebisaki kobanda na Jejeki. Alobi ngai Simo Kimbangu Kiangani Nzambe na bino tina suka ngai nde mutu nalingaki ete bango basepela liboso. Ngai Nzambe na bino drapo oyo balakisi biso oyo tokolongela ye nde azali kosangisa biso na kombo ya Nkolo Yesu awa na Yerusalemi. Lokola biso duti ezali mingi yango ayebisi biso bana na bangiste, faites-moi confiance. Faites-moi confiance. Nakokomisa bino bato minene dans tous les domaines. Tala assurance ya kitoko nsasila drapo apesi biso. Soki tokotosa tokolia biloko ya kitoko oyo ya bongisi pona bana na ye. Bisoki tokoboya na biso mopanga ezali kozela biso. Mokolo wana kuna Papa Mfuma Mbanza ayembisaka nzembo awo. Soki pasi ezali na ba oyo bandimeli tomate. Soki pasi ezali epai na bango ekozala ndenge nini na ngai mutu na ndimi me na longi te. Batata kimbangisi toyekola malamu likambo wana. Soki pasi ezali na oyo andimeli te, pasi ezali
bongo ngai mutu nandimeli ye me nalongi te ekozalela ndenge nini na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santu. Merci, Papa Pasteur de la Ville Sainte. Matei, oyo tozali kolanda, ezali pona kolamusa biso. Koloba ete tomoni pasi mingi na kati na Lingomba. Biso elike na biso te na ntango ya suka tozala na lifuti oyo ya malamu oyo ya mokili te kasi oyo ya tata Nzambe. Kasi soki bazali koteya biso mateyi ya lelo na oyo ya kala obosani manso wana surtout mai oyo bazali koleka na mokolo na lelo na Lingomba ya tata molimo santu. Tozali kolobela solo date ya le 20 mai en 1989 après ba message na nyonso tozalaki komilengela ete mbotama ya papa de alongana pamba te na le 12 février 1989 wana ya papa kisolekile utoki koleka. Mbotama ya papa de angenda kontima na le 22 mars eutaki koleka. Emonanaki ete malamu tosali mikolo ebele awa na nkamba tokoka kozonga. Papa de angenda alobi ete tolekisi mbotama ya papa kisolekile awa ya ngai mpe euti koleka. Bongo totika ya papa Mfuma Mbanza tata atikila biso ndenge wana te. Faut fêter fête ya 25 mai. Na le 25 mai wana 1989 milulu eleki kitoko bapesi bakado na bapapa ndenge bazalaki bango nyonso misato. Bakado oyo ya papa kisolokele ya le 12 février ezalaki bango nyonso misato. Bakado ya le 22 mars ya 89 ya bango nyonso misato. Bakado oyo ya le 25 mai papa jangenda alobi ete ya biso nyonso misato kasi kado ya munene oyo tokopesa na papa Mfuma Mbanza na ntango wana ekozala ya biso misato te kaka ya ye moko. Kado nini bapesaki na papa Mfuma Mbanza na le 25 mai na 1989 wana ezalaki papa Mfuma Longo ye moko ake kotrace résidence ya papa de alongana kiangani. Tongo etanaki ale 26 mai wana na 89 papa babengi korali Yerusalemi. Na tango wana bamuta kambu papa yangenda ye moko acheba mesure acheba pike. Na tango wana bapapa nkoko bazalaka bacheba pike esika résidence ekokende esika résidence ezali. Bapapa nkoko na tango wana baza kosala na bapapa medar oyo azali na biso lelo papa Nzumbila. Yango emonanaki ete solo na le 6 avril 1999 de papa de alongana aye kokota na résidence na ye.
kaka na esika wana ndenge papa de la ville auti kotanga chapitre wana ya Esaïe. Papa de Ngenda alobaka ete na le 23 janvier 1989 wana ezalaka na ekipe moko ya bato na mayele banon kimbangiste bayaki kotala ye, bayaki komona ye awa na nkamba, bakumisaki misala oyo bapapa baza kosalisa. Mais na suka bayaki kopose question na papa ya Ngenda ye moko, tomoni misala ndenge ozali kosalisa kitoko awa, kasi inquiétude moko toza na yango ete enfin bakometenu basengaka excuse epai ya papa ya Ngenda, tozali humain eke soki lelo oyo na baevre makasi ndenge oza kosalisa awa na nkamba, oza kosalisa na kati na lingomba, soki yo ozali te okolimisa biso, peut-être ke okokanisa ke tozokolekela yo liwa, kasi soki ozali te nani akotikala kosunga misala nyonso oyo yo ozali kosalisa? Réponse ya papa de Ngenda epai ya bato wana yango nde atangisaka bango na Esaïe. E chapitre wana aye korepete yango na le 20 mai wana kaka na 89, et aye kofere repete lisusu chapitre wana ya Esaïe na bana ya chorale Yerusalemi na le 26 mai wana na 89. Tozali bana ya tata Simon Kimbangu kaka na date wana ya le 20 mai na 1960, na ntango wana basengaka bavolontaire baya kopesa maboko na kati na lingomba. Bapapa balobaka eboye eyebani kaka ete tozali misato bana tata Simon Kimbangu oyo tozali tokosimba lingomba ya tata Molimo Santo, kasi tokosalaka biso misato na mutu moko. Papa Kisolokele azali yaya na ngai, papa de Alungana azali yaya na ngai, ngai leki kasi bapesi mokumba wana epai na ngai mpe bazali kotosa ngai. Lelo oyo bino batata ndenge bondimi ete bozala bavolontaire, elingi koloba ete bino lisusu bokomi bana ya tata Simon Kimbangu oyo bondimi na bino charge oyo biso tozali komema. Banda ntango wana ezala batata ezala bamama oyo bandimili tata Simon Kimbangu bazali kolanda bamvoala misato ndenge bazali kotambolela, bango nde babengami bana ya tata Simon Kimbangu. Yango nde papa ya Ngenda alobaki ete il y aura un fils qui va nous succéder et qui va diriger tout ce qui est croyant kimbanguiste. Et ils vont l'écouter. Tata kimbangiste, maman kimbangiste, lelo ezali le 20 mai, Nicolas Mapaki.
oyo basekre oyo tozali kobimisa etika lisusu basekre te parce que toza koloba nde verité ndenge batata batikelaka biso mokumba yango ndenge batata batikalaki koloba likambo yango etikali lisusu ya bana bapapa te etikali sikoyo ya biso nyonso bakivangiste oyo tozali kondimela papa Simon Kimbangu toyoka kaka monoko ya mutu moko chapitre wana totanga malamu totala mai oyo mazali koleka na kati na lingomba donc esosolisa biso apaki lelo ezali journée na biso toya batata bamama mpe ozotika biso te pamba te elobami ete biso nyonso tokomi bana ya tata Simon Kimbangu ozala tata ozala mama jeune fille jeune garçon ezali nde likambo na biso toyoki na suka na Ezayi wana auti koloba nini na suka ya likambo ekozalela ndenge nini yango malamu toyoka tata Molimo Santo ndenge azali koteya biso butu moi tozala kaka na makasi na bolingo mibeko mpe misala okombo tata mwana mpe tata Molimo Santo amen. Bika tokubike no moko totonda lusia musu tutambuli kwa sedieto munkumbwa se mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela